Coucou la famille, bonjour à tous. Mbote na ba oya ngai nyonso. Mbote na ba s'abonner na ngai et puis partager ba vidéo vraiment pour vous s'abonner pour madame Lady Gold azala ba surprise belé. Azala makambo belé ya koyela bino oyo vraiment biso nyonso tunde to abetozaka na parcours ya koyekola. Donc yo la kisanga oyo yo yebi nga pe na l'action nga na yebi pour biso nyonso tout vivre bien. Donc vie eza chaque jour vie chaque jour ça va apprendre quelque chose il y a nouveau oyo yebité donc oya l'équipe biso azalité à part ka Yesu Masia oya l'équipe moninga zateka oya l'équipe biso nyos toza na ka Yesu Masia donc j'espère que vous êtes très bien là vraiment naza super bien nzamba zo salangolo azo batela azo bundela azo bomba pour mo bateli sola bomo ina biso za ka Yesu Masia babenga mi banzambe jelo donc ba kokokelo côté ba kokoka ba kokape lo côté dans le seul Dieu ezaka Yesu Masia mon batelier sur les alliés oyo ya bino Lady Gold vraiment avant d'on a banda boza yanga dans naza laisse vraiment dans sa vidéo oyo bozo tuna Sandra Iris Lady Gold ngelo bani Lady Gold ezali or eza wolo kombo na nga pendo ba botanga na nazo banda oya suke na banda suke kombo penda ba botanga ezali wolo na anglais eza gold lady ezali madame donc madame wolo tu vois donc ezate que comme on a créé comme on a pena babotanga yangwana et puis na sengi ba koko nanga na peut-être sonne pesa nga ba ka lokwa koko nanga donc ba koko nanga me baza suna bomo été merci pour pesa nga kombo or ezelo ko ya valeur ezelo ko mutuya eza pena so ke koti na vie mutu et ya kana changement mutu akoma na stabilité ya vie donc donc yango wana kombo vraiment yanga yo ba misusu lo ba benga nga wolo donc so pe no benga wolo eza lokwa mo so asimba ke lamba Jésus donc a toucher point moko il faut na tourner pe na tala nga bite muto ayebinga na source donc ayebinga ayebinga tinati donc ayebinga pena banda na zalaka donc ba o ba yebi wolo vraiment merci na ba o nyos ba s'abonner ya liboso na ina s'excuser parce que ba te belé bo bengi ngai bolo ba vidéo net vidéo lelo nazo sala eza bande comme ça bengi nga ba bino sala vidéo o changona na YouTube na yo na sala ba misusu ya hygiène ya nzoto mais wana ndi na sala kezalaka na anglais sikoyo ndenge na salaka ba live na nga mususu na Facebook na ngai ya makambo ebele mais bato baponaki ezala bato ya ngai o balandela kanga o basabonaka o vraiment ba benga ngai malheureusement côté bachara ba commentaire na 5 heures na kanga ki yango moi ba commentaire ezakite. Mais merci vraiment babade ko benganga ko ebisanga que mission on a ko sala ba vidéo na ko sala net na lobby que ba vidéo muska sala na live na Facebook na nga ya ba hygiène ndenge ya ko sala que ndako za rasukitoko ba préférer ki vraiment na sala ngo na chaîne YouTube na ngai yango na yeli bino yango lelo na ekola kisa bino. Donc voilà vidéo l'on a sali biloko nyonso tout aux allons déjà na katanda kuna biso donc tous allons nango chaque jour mais quand na lobene bandeli toza a toto poto sungana donc yo bakisi langa eloko mona ebite nga pena baksoli lo mona ebite po ba vie na biso ezala bien donc ezala vraiment bien na sens bongo quoi lelo net exemple na ye na Fabrice oyoyo awa naza na Angleterre na ebite bandeko oyo baza misusu bavandaka baza libanda na ebite Fabrice na ba pays na bino soki bango kuna compagnie ya Fabrice o bachango kombonini là vraiment je ne sais pas et ce qui est dérangé na mon OK donc ezana no ya liboso très important na tongo ce que la moki fungo la kabarido to ebike toza na poto ndenge to abi banda kuna biso ezalaka vraiment étouffé ezate que en Afrique tozolamba libanda cuisine eza musika na yo pe salon eza musika chambre eza musika non na poto tout eza ya kokanga makanga moment na tomso chambre etalana na cuisine et salon etalana na toilette do ba biloko mususu photo luka ba odeur ya bien zaka tout autour la banda kuna biso pour éviter et comment to inviter ba odeur ya mabe. Donc na tongo soko la muki oza obligé au fungula ba fenêtre nyonso ya ndako na yo ata ya chambre na yo il faut ko luka o fungula ba fenêtre fraîcheur ya sika mupepe ya sika ekota oyo salaki que tout faki pendant la nuit et bima yango mona to soto la muki minoko mseza la ka bien te tozo pema to peut-être bo esquitam soso sa ba gaz et tout donc et sali zo singa ki fenêtre faut efungwama po mupepe ya sika ekota ya mabe wana et se dégager et kende libanda.
et puis kozalaka na habitude te soko la muki bala moko obando tanda mbetu non 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 donc zwaka vraiment que moni biso to benga ngo ba quet donc ba douve na yo o long o popoli yango tiki yango un peu de moins des autres ba kuso tiki o pandi yango non ekota mon pépé les temps que peut-être na salle de bain au brosser au sukola et tout tango koya wana ozumba moko otanzi nga vraiment naselaka Fabrice makasi donc avant natanda mbetu na ngai na oreiller na nga parce que oyo soki omoni batiali dessin nango okopompango na mbetu okopompango na canapé na barido na bilamba na tapis donc eza vraiment na fraîcheur moko po eboma ba odeur ya mabe ozwi mwa moke opompe na mbetu opompe na kati ya badra na yo na bulangeti na yo na duveno na oreiller na bakuse na etu opompango o pe omona na sela yango lisusu na barido na ngai na chambre na pompe na barido na chambre na ngai na yesu na kati ya salon awa na bakuse oyo totiaka mwa bafantaisie na biso na kati ya basofa na biso ya bakanape na biso nazwi lisusu na pompe donc na pompe yango pena na mbetu yo mosantu ke ntango otandi penda mbetu wi solo moko ya kitoko donc ntango mosusu tolala na bapapa motu na moto aza na solo ne ya nzoto oyo adegageaka ye aza na mpo aboma baodeur nyonso ya mabe donc ye azali Fabrice donc nazala pe bana nanga bakoma habitué donc avant atanda mbetu na ye nasomba ata mosusu 2 milangi eumelaka pe penza te mpo ebika bana oyebi bango sosi badécouvre eloko ya bien ekomi lokola baje na bango okomona pe avant batanda bambetu pompe Fabrice oyo esalaka vraiment kitoko na kati ya bachambre na kati ya bamatela na biso na kati ya bacoussin pe na kati ya baquete voilà sikoyo tonamemi lisusu oyo les nord nalakisa bino yango très bien les nord yango oyo les nord totiaka yango soki tozosukola bilamba na biso yango nde te pesaka parfum wana ya bilamba wana eboma tamso odeur ya savon azokoka kobundisa yango te ye aza wana mpona kopesa odeur ya kitoko le nord nga naselaki ndeni boyebika biso to baafricain to mosusu otokisaki mbisa kokauka otokisaki pondo okalingaki makayabu donc nazalaka soki nasilisi kolamba na ngai naza na nzungu na ngai moko me nabosani kolakisa nzungu yango natieka mwa mokie to nakotia mwa mokie wana natiki yango ezotoka donc vapeur wana ebomi solo nyonso ya makayabu nakalingaki ya bathomson nasalaki ya bambisa kokauka oyo nasalaki donc ebomi mpenza odeur wana ya mabe nyonso dans les nord ya zawana nayebi te mboka nyonso to ya poto bozali donc ba oyo totiaka so totie savon après wana totie mai oyo epesaka parfum ya kitoko na bilamba alors natie yango okomona natie na nzungu epesaka solo ya kitoko makasi na longole déjà epesaka solo ya kitoko peno mwa pena ko ndako penda échanger comme si tu olambaki te ozwi nzungu wana kebe eza mwa moto nazwaka ta mosu de nasala yango na de nzungu wana nazwi moko ta mosu nde tovandi na salon boye natiango na salon mpo sala manger na biso eza na salon toliaki babiloko solo wana soki nasilisi na kolamba nasilisi kolamba natiki na moko na cuisine soki tosisi kolia na débarrasser basali na nga na salon nazwi nzungu mosusu mpo natiaka yango na de nzungu nde nalobi natie ye na salon tozopema solo ya kitoko okoki mpe soki kozwaka le même nzungu wana yongo vraiment okosentir mpenza ke non odeur opena pardon ozwi so ata nzungu wana okotia na kati ya chambre esalaka kitoko mwa mpenza ke salon na yo cuisine na yo odeur moko ya kitoko makasi voilà tokiti lisusu na oyo baobenga yango dry shampoo alakisa bino yango oyo dry shampoo ezali shampoing ya sec donc air mo penga pe na sela yango na ba perruque na biso tam so 8 ans suka ba perruque na biso te sali mwa solo ozi opompe elongolaka solo ya mabe na kati ya suki donc eza shampoing moko buya boye important so koza na temps ya kosukola shampoing ya maite donc bamindele bato basela yango awa baobenga yango dry shampoo donc vous excusez vraiment biloko na opesa eza mingi en Angleterre dry shampoo eza bato otam sa suite en sukola suki te suki komi moi mafuta moi sola bien te donc molaka pompe mbangu et bomi odeur wana ya mapi siko ye na sela ke na ba perruque na ngape air moko poso kita mususu bakangenga suki ponga na boyebi nga na ba vlog na ndo na ti perruque
naza nanga ba coupe nanga mettons nazaka tom sou na kangami ba mèche ba toza ba sou ba kanga ba mèche et mon tu kolamba suki moi sous la bien teta kozola kota papa kota roi na yo quoi ngala benga bon ba roi po bible zo ba ke baza ba roi na biso o pompa ngona mutu po sola mama kaya buana sola pondo na sola mbisi wana elongwa yo siko na salela ka epende ni suzana pompe muke so to komoko donc azaya ba fouille aza ya kokoti aza na mangusta moi ba fouille belé sikoyo pompaka ye mingi pe na kati ya ba basket ya bana na biso ata yo moko soko uti musala uti kotambola sapatu ne komi solo moko ya mabe ba solo mitoki ya makolo wana donc ye pe na lela solo pardon solo vraiment pardon donc ye soko pompe na kati ya basapatu na bino ata makolo ya solo akokausa motoki wana automatiquement et puis alongoli solo ya odeur wana nyonso ya mabe oyo eza na kati ya makolo oyo eza na kati ya babasket donc ba jeune garçon na ngai ba jeune fille na ngai lakisa bango soki awuti libanda ponga basapatu soko olati feza toujours libanda donc ata matiango déjà libanda ye moko asi apompe yango nanu nayebi te oyo pene komi addiction ye moko si a pomper déjà na kati ya makolo na ye a pomper yango et puis a pomper na kati ya basket na kati ya sapato ngai peso na wuti na basapato na wuti na musala et tout ata na tiango libanda na pomper yango pa vana lata so na ye et na lata na koti yango sous na tie donc solo moko vraiment yo moko bo komelanga ba commentaire bo s'abonner pour na yebi ba commentaire na bino bo pesa nga raison ezanga nango pe cher te alors cherté donc I think it's about £1 something bablo moins bon voilà donc dry shampoo azana po na makolo na biso na kati ba sapato soko pomper vraiment ma solo car tozoko bakaka na yeli susu pona koleksa bino tablette oyo fana me makoto pake nango tablette oyo ezali pona kosukola bilamba omoni air moko machine na biso pe so ba problème parce que ba poudre ba savon ba poudre na pe air moko ebebisaka ba machine yango mona air moko osalata un mois au saleli na ba machine ya ba savon poudre te au saleli ba tablette eza pe makasi ezaka vraiment efficace sukola pe bilamba kitoko siko neti ba soutien wana na relaxation na émission mususu yango kande na bibo s'abonner donc ba soutien ba ninga sala la machine te na nikango na maboko donc yé vraiment aza wana pona kosunga yo o pate la machine na sala peut-être un mois na saleli ya poudre savon ya bilamba ya poudre un mois mususu na saleli na ngai ba tablette oyoyo pour protéger machine na nga et umela ezala te que machine na nga ezo ba problème puis e gardera machine na yo ezala tout le temps propre ben émission sur na tsamno ndengeni ya kosukola na kati ya machine na biso voilà tokiti na oyo na ebite soki boyebi oyepeka Lenor azali avant okotsa bilamba na machine aza bambuma bwe na laksabino so bomona aza bambuma bwe nazo yebisa bino ata ba uniforme ya bana ponga na tikaka la mwa uniforme ya lata uniforme mais biamba batu mususu ata ba uniforme ya mbali nanga ya musala ozuiye obwaki na kati ya machine donc obwaki mbuma na yo oyo na kati ozwi Lenor na yo yeba tango kosukola bilamba ekozala na solo ya parfum lokola mutu apakoli parfum na kati ya bilamba donc bana no na kati ya classe bazo sakana mais ba dégager kaka solo ya parfum ozo comprendre donc ba dégager te ko bana mama la maki pondu lobi te o mama atokisa ngimbiso kauka te donc bana ba bimba ba odeur moko ya kitoko puis yo moko atoche moi babenga ngoni body spray déjà o sukola ki bilamba na yo na machine na o na parfum oyoyo ndeko nanga o pesa nga raison okopesa nga raison pe nande na lobi bo tia ba commentaire makambo na loba no eza nango partout nga na somba biloko na nga mingi na savers ezali ba supermarché to ezalaka donc I think ça dépend ya supermarché oke ko somba mususu eza ko mona 2 livres 99 mususu 3 livres 99 donc ça dépend ka ya supermarché auto magasin oyo okoti donc yé vraiment azali wa et puis yé na zaka air moko soki yé azate kande na lobi ke yendenga pesaka odeur ya kitoko na ndako na salelaka pe ye donc na bwaki mwa mai muke na cheye apesela nga odeur ya kitoko na kati ya cuisine na ngai abebisela ngai odeur nyonso tu ya mabe oyo eza na kati ya pardon na kati ya cuisine na ngai
Le Seigneur a dit soit ça va, c'est bon. Nazongi suna ye moi muki. Soki na kati ndaku na yo osili si ko torchonner. Ocheka na mwa mai mukie, oche na torchon, o bango si lisusu, mama, nde na oloba na bino, o eza sekela ba mama. Ton papa zoya zoluka, ayeba, eza nini, bana bazo kota na ndaku, ba paya bazoya, yango ndaku ezo dégager sur la kitoko be pourquoi? Eza ba biloko on a la kisi bino, tozala kazala na biso na kati ndaku mais eza ba méthode musuto koko sala, po ndaku na biso toujours za ka odeur ya bien. Voilà, to kiti sikoyo na ba lingette oyo. Ba flow wipes. Flow wipes. Ni les autres dérangés nga. Flow wipes. Ba flow wipes oyo ezali pona ko pangusa na se na biso. Au moins na un mot tam sous bimaki, oza vraiment na temps ya kozwa torchon te opangusa mbangu. Moi tam na toilette bana ba baby si ba tache ba makolo wana ba poussière likolo. Donc ba flow wipes ezala na ba 1 pound. Donc au kizui kaka yango mbala moko ko penser on peut cuisine moi vite fait ben moi bakota makolo moi salle de bain moi salon na couloir na chambre na moko petango au brosser tant pena ko zoate ozwa bucket wana ozwa cantine ozwa brosse no sala ozwi pena yi opangusi kota ba poussière ndenge ekama mabalata mabaya opangusi vraiment et puis azana po na ko boma microbe donc antibactérien. Ba komi pe awa antibactérien. Donc eza na ba forme ebele. Donc supermarché nyonso asala modèle na ye. Donc s'inspirer pe asala ya ye, Iceland asala ya ye, Savers asala ya ye, Tesco pe asala ya ye. Donc ezala non ma chère tes ba 1 pound. Donc nga pena na ndako ezanga te surtout na chambre ba jeune garçon nanga. Donc na ebisa ba baza obligé ba chak soki moi salité mo ba poussière mo na ba télé na télé te pardon pour ba yo sa télé. Na ba carte ba armoire na bango eza très important ba zui yango ba pango si ba sese ba poussière wana ba pangosaka penza eza moi vite fait moko boy ponda ko ezala kaka moi propre ba poussière ba tache moko boy ezala raté. OK. Donc na kiti lisusu pona oyo ma maman na ebité pona ese silinga ezala ba sac moko mike ba tekara ba mbuma mo bende ya parfum na kati to tiaka ngo na kati ba tiora na biso pona ba sous-vêtements pona ba sous-vêtements esika ko tia bilamba. Yepe les sous suka quelques mbuma wana oluki ba chasser wana bateka ngomi na Savers soki vraiment bo sepeli na vidéo oyo bo pesa nga ba commentaire oyo na loba kité bo loba nga na bandela ngo dono yi donc l'action ba biloko mususu oyo na mimité donc azoka quelques mbuma oyo loko aza parfait moko aza vraiment efficace na cheye na kangi singa wana na boki côté na tiaka ba sous-vêtements nanga na boki côté na tiaka ba bilamba na ngai mo ba biloko nanga mike na zoka ili su na kata chasser na kangi na boki na ba coin po ya chambre na biso donc ozo kota odeur a kitoko ezo frapper yo donc azwaka yepe su na kangi esusu na bwaki na basima kiti na kati ya ba benga ngo bani ba fauteuil na biso na basima sima apesa odeur ya kitoko pena makasi. OK, soki bolingi na bino boza batu ya classe makasi vraiment parfum o na somba ngo na next collection o ezali next collection home ezara côté à home yandaku parfum o ezali New York donc eza un peu cher je pense que ça 22 livrets eza na ma chère makasité ma maman na ebibino boza ba basi ya valeur na ebibino ba wa basi ya classe donc on vend na salon yo mozo sentir que oui solo moko boy loko za na hôtel moko boy na ebité so na ko benga nini ya hôtel moko Millennium hôtel moko be ya Harrods somewhere in London on comprendre donc oh ils en est qu'à 20 livres na somba in annexe donc azaki to qu'on a tient na salon donc ça fait déjà je pense un mois passé ti lelo azakaka donc ce sont to kangi porte un mois peno koti et solongo comme ko étouffé yo ezaki toko pona ba salon na biso donc yeyo azali na next to kota poto somba bilamba mais air moko to kipaka vraiment makamosute s'intéresser na ngozwa parfum o somba tchai na salon penda okosepela na komi nanga ko chité oyo lisusu ndenge na baki papier oyo bate kaka yango ponga na machine e kausara bilamba ezaki na ngoto okuto ezaki na livre 50 pamba donc papier oyo babeng eza tambo dryer pona na machine e kausara bilamba ya bana mama bana ebele
Et puis, on attend ce dimanche, pour qu'il y ait une église, quand on bilamba pardon, ezate, donc on s'est décidé n'angai, na machine quand on bilamba na bois kakaba papier oyo, tant ezo bilamba ba nezo kausa, yé pas zo kaukanango azo dégager odeur ya kitoko parfait nango na kati ya machine. Sikoyo, soki ozano pe machine au kausa bilamba to tanda na ona singa yanda ko ponga pe na singa ndako, pas de souci. Bateka na bango yango, koteka bateka ba biloko ya ba savon ya bilamba, ba lenor et tout et tout. O sala ndenge nini. Ye ata na poubelle. Au bois qui est na kati ya poubelle, na se ya poubelle, au tché, na se au chasse poubelle au tché. Et rano cher te ba de livre, il y va 50. Donc tant poubelle, aux autres tombent la poubelle et ça la solo, mais ye azo toujours ko dégager kitoko. Donc ye pe li sous ko zoyer. Otie li susu esika totia ba sous-vêtements na biso ba sous-vêtements ya papa ba chaussettes ya bana ndeka kezalaka ovandisi papier o donc ye akovanda wana azo défendre nakolo mabongo azo défendre donc azo défendre azo kokanga ba odeur ya mabe ofungoli tiroir bana kota ba chaussette côté ba otiaka ba biloko no mususu ye toujours azo pesa kaka solo kitoko donc yango yo azali fo tambo dryer donc aza po ba kitaki mingi pona kokausa bilamba ocheye na komo ke na ngai na suka na ebite soki bandeko boyebi pe oyoyo mulangi oyoyo eza nango mulangi moko epona ko désinfecter ba bilamba ba comment bilamba o to panguselaka na ba cuisine wana ocheka mwa mukie aza na ba solo ba fruits ebele ya citron ya comment ya citron ya benga ngoni ni sama fruit oche mwa mukie ba bilamba o esala solo to panguselaka to ozo pangusa odeur ya kitoko ezo tikalaka na ba table na biso na kati ya cuisine vraiment eza kitoko makasi. Détol vraiment de la lobby na komi ko chité bande konanga bo s'abonner bo partager vidéo vraiment tinde la pe mutu yepé et ko servir parce que biloko nyonso tozana na kati ndako na biso tozana besoin nango po to utiliser ka yango mais to yebi tendingi ni ya komema so odeur ya kitoko na kati ndako na biso donc yango de na lobby peut-être ya yebité tant on peut ko sel yango yepé azu connaissance a kepe ko aider mutu moko boye et kepe si ko aider mutu donc tozana biso na ka comme chaîne poto sunana donc détol yango biso to yebi détol nga na sala kabo chaque une semaine nazui ba manyuka na biso nyonso ya bana ya nga ya papa nazui moi deux bouchons na boaki na kati nazui moi ma ya moto na tie manyuka na biso nyonso poto ni kaka awa ba microbe etika ba bactéria donc oniki ozui ka ko passer na mai otiki ba bactéria etika laka donc ba tozana na bassin mo benaka na salle de bain nga na tie ba manyuka na biso nyonso na tiki ngwa na ta moi 30-40 minutes na tie deux bouchons na maya moto et dégager salité et dégager la bactérie na bois qui n'a passé na zongi si normal donc na komi na nga vraiment sous na nda koloba na milakisi biso lisusu eloko e bougie ba bougie ya parfum ba bougie ya parfum oyo ndeko na do nazala ngo ndako mobimelo ngo mama sa to mona mo sanganga kakati do nazala ngo partout ngai pe na yeba kité na kendaka pe pa jeune fille moko do na mona ka yango mena yeba tendeni ba sela ngo na kati peut-être ça cher et ça compliqué mais laisse-moi te dire eza nango cherté do na somba na nga ba ndako ya bougie oyo je crois ezaki ba une livre ba bougie yango oh là là donc ba bougie yango eyaka ko ba biloko mobe ya singlas eyaka ba goût différent ndenge yokolinga ozui kaka eyaka ko ba comment ba benga yango ba lokwa cube moko otia yango kaka awa tango tie awa ozui bougie opelisi bougie yango yo yango po déjà oyo c'est sili et aussi déjà et melta qui et c'est pandeti na utiliser quand c'est lembaki ozu bougie au pelisi au kotisi bonase donc ye akomi sko ko lembisa bougie wana akomi ko dégager odeur a kitoko donc na tiaka même si na toilette na tiaki na salle de bain to sisi ko sukola na tiaki na salon na tiaki na chambre na tiaki na cuisine na tiaki na chambre bana donc soki na dans aza partout dans ndako nanga donc bato ba yebinga so yoki solo partout ba ke ba se référer ke o ezali madame Sandra donc eza nango cherté ni na wana mobimba ya cube na wana po esili ngai ezaka je crois fait à 2 livres
2 livres ba bougie ngo eyaka na ba oh là là neti ba bougie ka ebele quoi ko so mon pe 2 livres ko so mon pe 1 livre ça dépend donc au pelisi na yo au vandi donc ndako ezo dégager toujours bien donc musu ba biloko na nyuso tout on a ebisi au sali yango ba bougie oyo ba parfum oyo ya Lénore oyo donc tango obimi yo moko ke musala na tongo ozongi boye ndako no toujours ezo dégager ka kitoko odeur ya bien za ka kopesa. Vous comprenez, odeur ya bien qu'elles ont pesa. Donc vidéo et lundi, non yo la sabino ndenge nini ya ko pakola ba parfum, o sala que parfum et vendre pendant tant longtemps na kati ya nzoto na yo, ndenge nini ko sala soin de visage na biso biloko toza za na biso nango, mais to yebite ke eloko e ko servir na boye, eloko pe ko mema 1 plus na santé na ngai, ko mema pe 1 plus na hygiène na nzoto na ngai, e ko pe ko aider bana na ngai, est-ce que bazo kenda ka ba ozaka pe bazo dégager pour odeur ya bien. Donc vraiment ils a très important. Hygiène na vie à monteza bien. Donc on va na bandako ya poto ba ni na biki ko funga ba rideau ça très important mais toza na malili. Donc soko funga los obligé au kanga. Soko kangi odeur akito ko fetika na kati ndako na yo. Donc biloko na biso ba africain ezaka solo. Yo mwa mutu mususu a koma solo ya mbisi. A koma solo makaya bu. Donc soko monie odeur akito ko tezo bima na nzoto na parce que ayebi moi ba secret to e ko sala que asale la kango après kolambane la ndako na pour ba odeur wana mabe et se dégager dans nzoto na. Vraiment na komi na suka vidéo na ngai donc bo s'abonner bo partager bo tia ba commentaire ceux qui sont eloko na lobité bo lo balanga ki oloba kité ceux qui loko pour comprendre kité na ko meka koti de lope message ceux qui ko melinga na répondre yo. Vraiment merci na bino nyonso ba on aussi ba s'abonner ba ozo partager ba vidéo na ngai de no ba ki bo excuser nga vraiment na s'excuser parce que na so ki problème ya ko côté ba commentaire bozo benga en privé na sina bongisi yango. Vraiment bo tia ba commentaire bo s'abonner bo loba bo pesa ba ide bo koma o na lobité na ope bo linga suna sala boningi bo yeba donc na zawana to zawana poto bakisa na ba maele nzamba pambola bino et puis bo tikala malamu bye bye.